Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vufam télévision bozwa mi penza na ngongo ebele ya kolanda biso na manaka na biso masolo ya banoko masolo ya banoko oyo yaka kotalisa bana pe bana kasi nini na nini o bayebaki te nini na nini basosola kite na après avoir kolanda bango ndenge bazalaki pembeni ya koko ya suka mboka poso uti koleka tosola ki sur jeunesse kasi to takaki bite na bite ni kasi sana bite ni musuto tikala ki na yango pamba te bomo ya jeunesse eza lié na ba makambo belé nyonso ezala ki te ko solona mokolo moko nde to baki to ko sala série ya ba émission sur bomo ya jeunesse ya liboso leka ki wese mi balé to banzi pe to liki te emisa to pe ko zala tango bomoni ngai noko tambi ko kana kati ya plateau ya masolo ya banoko et analyse ya banoko to zala mingi na noko ndombele botale na noko molopo atako noko molopo na ngongo na ba komeli biso te ndenge to talisa ki bino bazana kokoso pe mikakatano na ko bakendaki na batata mwasi biso na noko ndombele nde totikaki bango toye awa nde kosalaka bamanaka noko ndombele botale mbote na biso mbote noko tambikoka mbote pe na bandeko yonso banankasi bantekolo baibonso bajoi bongo libaku ya kolanda biso moko boni bino ba santé hai kenda bato etikala bato to ali kimya na kati yetu mbato za kokoba noko ndombele émission uti koleka bamu ya bilenge to kwa solonga te pamba ine ni to lakaki bandeko ete série des émissions ko salama pona sujet wana ya bamu ya bilenge ningi to simbaki bilenge na niveau ya bakwiti kasi zape na babisika mususu pe to simbaki te ona mokolo molelo ne to kokoba na yango noko ndombele botale tango bozoki ba réaction ya bandeko na obo tikala kina yango na mokolo ngo sengaki to loba ki te kolandela télévision ezali ngonga une heure de temps to salaki to kwa koloba nyonso te nini ozomona na kati ya bilenge lelo ezozala obstacle ya avenir ya mboka to pe ya continent ya bomo ya bayindo ya mokolo na mokolo matondo noko na ngai tambikoka to zongisi pe matondo na bandeko yonso oyo bazali kokoba kokomela biso baza kozala na biso elongo tokoba etumba oyo eze facile te jeunesse oyo tozali kobundela lelo kodefendre lelo jeunesse wana ebebi plus de 5 siècles tango kaka loposo pembe bayaki na mboka eloko ya liboso ndenge baelwanyaki bilenge d'abord bazwaki 2000 jeunes congolais bamemi na Portugal bakaki kobalisa bango 2000 jeunes filles pit na principe ya tata mokeli mobali azali mopesi mwasi moyambi bakendeki kopesa bokonzi bakendeki kopesa nguya po bilenge ya tango wana ya Afrika balaki bilenge bazali ko détenir force pouvoir énergie uta wana Afrika yali berceau ya mabe nalobi berceau de l'humanité te nalobi berceau ya bambeba ya botutu ya bilakeli mabe mais biso yonso totalaka noko tambi tolobaka lelo jeunesse nde avenir eliki ya lobi espoir ya demain mais ce que tokoki koloba pe jeunesse africaine yali espoir ya lobi jeunesse wana tolobaki yango na manaka eleki alalaka na bar jeunesse wana sorte ya kwiti nyonso ebimaka il faut ameka yango ndenge azali na bar azali komela masango eleki masanga nyonso babiere bwine na babiere brine wana azali kobenda tumbaku ya zolo na kati ya bar asilisi tumbaku ya zolo azali komela cigarette soko chicha ndenge azali wana soki abaluki neti ake kosala zongo ike abendi likaya bangi nyonso ezali kokenda na cerveau ya moto tolobaki biloko wana ezali très bien planifié eli préparation mondele azali na bamafongo tolobango bongo ali na ba projet néfaste négatif po ya biso bayindo akanga bome politique na charte de l'impérialisme politique moko ekobima te soki obimi na politique wana okomi Assimi Goïta homme à battre okomi Mouze Kabila okomi Sankara okomi Mbuta Lumumba soki olingi okozala lokola bango te zala na politique sous charte de l'impérialisme bazali kocontrôle yo oze marionnette na bango basali
cercle wana mafongo wana mpoya homme de science. Apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Dans le discours, c'est qu'on peut ça, le premier missionnaire. Et c'est qu'il y a un homme scientifique. Il y a un moto facilement. Attendez 1 plus 1 égale à 2. Au nom, il y a foi, il y a croyance. Dans le mariage, il y a 1 plus 1 égale à 1. Si vous retournez, quand il y a un professeur, quand il y a un enseignant, autant qu'il y a 1 plus 1 égale à 2. N'engeni na makambo bala 1 plus 1 comme 1. Alors bien on est makambo mosusu. Apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Bakangi ba verrouiller cercle ya bilenge. Mais lelo tango ba tseli bino kaka déjà prier sans cesse. Prier sans cesse. Te ba travailler kande sans cesse. Noko tambi mboka moko te bakanga miso babandi ko belela nzambe tango balobi amen bakuti ba immeuble. Sokon kasa ya kwangezeli boso ya ndako na yo. Au quotidien de prière, il y a 15, 20 jours, 30. Au kokuta fulu, soko tikaki moteke lalaki wana e ko pesa solo e comme ko déranger na prière siko aki soko na chambre soko wapi. Ezena lo sambote mbato basambeli balobi amen soko aki na nzala tondi. Mboka yonso. Mais Mao Tse-tung alobaki yango, la révolution n'est pas un dîner de gala. Révolution c'était bilia batilio na mesa et ali etumba yango kaka ba chinois na révolution culturelle ya Mao Tse-tung balia kana michopi babandi na kolona loso. Tout le monde devait travailler. Soko mwana kokoka komema ekopo ya libanga amema kopo ya libanga. Mwana ya 5 ans komema kopo ya zelo amema kopo ya zelo. Tout le monde devait travailler. Na ba autorité na biso boko limbisa peut-être mikolo yonso tozeko za analyse na noko tambi bozeko mona nga koloba mingi na ba homme politique organe ya décision noko tambi bango voilà noko nombele botale tango bobandi ko épingler l'introduction de bino maeka betali jeunesse na se rappeler na parmi les missions moko boye ya Nesonyanzi la fumuku soke muzala pana na Angola abande koloba aloba boye nzambe azali lo sambote kasi nzambe azali mosala po nzete mutu niama mabele ezali fruit ya lo sambote mais ezali fruit ya nini ya mosala. Donc il koloba premier travailleur ya mokili ezali moko tata mokili. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Ah, pas créaki. Pas créaki. Yango fumuku sabi abi nzamba zali lo sambote kasi nzamba zali mosala. Soto keka na maloba kaka ya Nesonyanzi la. Nzamba zali lo sambote kasi nzamba zali mosala. To pesa exemple. Noko ndomele botali to vanda na kati ya ndako moko boye tozali ebele. Ngai noko tambi na bandeko mususu to kendaka na biso ba jeune prière journée to l'exaka na église. Bino bokendaka kope na niveau ya zando. Badi prongala batikala na ndako. Ndenge bako batikala na ndako bongo. Na retour na biso na pokwa. Bango batikala ki na eloko te. Soki bamoni présence ya ngai noko tambi na bandeko to kendaki église. Na présence ya noko ndombele botale. Liboso ya di prongala. Akoza na besengo ya banani. Akozala na esengo ya noko ndombele botale po ebike noko ndombele botale ndenga yebo ya ko pesa solution ya ba mabumu wa batu. Même biso ndenge to wuti église ndenge to yebongo. To retourna bino botikala ki ya position ndenge ni. Même maintenant noka pasteur na bino ali na esengo ya bato bakenda ko luka cop libanda ke bino bato botondela ka. Bandeli kana esika bino bo wuto sambe. Ola retourna a position ndenge banda bokenda ikutu bongo mutu na ayete mutu nini ono ndombele tisiko pe na yosiko mutu diponga la ko sabongo tisiko na yete tisiko mekana ko benga ye ngana na unité bo bino biso de wuti église on soit unité wapi jeunesse esengala kaza l'excité na musala polobi botele bolam pamba te soki ozala musala noko ndombele et que épargner yo même na bisenga senga même na bilula lula. Les autres le phénomène ceux qui boivent la mutumbasu.
jalousie so bota maka na pantalon et jean ndeko kenaka so mika ka pantalon et jean kaka pamba aso mika ka TV place masoki ya moins 32 pouces tabino boke likolo noko tambi moto okalinga liki na lobiango na singulier moto okalinga liki maki te maki ze pluriel liki mbuma moko ya liki akalingi te bato bafandi wana bandoka zuwa bakomi koloba ye fantara alaksaka nini alaksa biso ye moto azwa liki tala niveau esika bobole zo mema batu or moto tanga mipesi mingi na bomo ya losambo noko ndomele botale musolo bo noko tambi bozolo bela bongo losambo eportaka implice na kati ya société soki losambo eportaka implice na kati ya société eloko liboso tolingai to monango Europe na kati ya ba continent oyo aza na ba pays mingi eza développé za Europe tolingai to mona to ya losambo na Europe elingi ezaka très élevé koleka ba continent nyonso Europe oyo lelo aza likolo la ba continent nyonso par rapport à développement tala makamba kosambela ba réglementer yango imagine mo total yango na Facebook batie bana ba yindo basimi micro na ba bible na mapeka ba oteya batie bana mindele liboso ya ba ordinateur bana ba chinois na kati ya fabrication or soki boza basambeli na kati na mokili bokotika la ba téléspectateur na mokili ba consommateur na kati na mokili mais soki boke na monde na mosala bino bokozala ba acteur mokili ko dépendre na bino ndesi lota bolo ba évolution ya mokili na kati ya évolution mokili bokomona jeunesse africaine na kati évolution na zate bango baza ba téléspectateur na kati évolution ya mokili bango baza ba observateur par exemple to pesa kaka exemple ndoko ndomele botale lobi to saki na ba téléphone ya ba touche tango ba loposo mosusu bakelaki ba téléphone ya ba printité est-ce que biso zaki to tala likanisike un jour to kokoma ba téléphone na ba jamais ezaki to mona ka téléphone to mona ka téléphone kolola kola mukatele isika ba mibiso telelo technologie comme tine isika ndeko za na États-Unis to koko solwane na temps réel to so mona na ye tala ni nazo lia fumbo na fufu na kazo ne so kishasa azo mona bino tala isika technologie komi bana oyo ba mipesi na bomo ya losambo o nzamba lobaki o nzamba révélé suka na ngo so bando landela babomo ina bango basuka kanini komona akozemisa ba sere église ba sere église to bomona ke ba mipesi pesi na kati ya bomo losambo ona baganie lo côté komona ke kibondumba lelo église kindumba zo sala malibanda noko ndomele so boyi na kati ya église bokuta ngo ya makasi onde komoka lobaka toza na deux sortes ya bandumba bandumba ya public na bandumba ya ndaku mais bazo opérer kaka ndenge moko po soki mwasi ya ndumba atelemelaka o atelemaka baka mwana matapunda te na journée moko zo bima na 3 mibali 4 mibali 5 mibali yo mo ndaku ozana 4 bato shiraka nani manda chata yemba ngo mwana asalaka te nazo mona na vie de lix na meki ko kanisa mwana asalaka te vie azo menela ngo ndenge nini nda yo ko découvrir que azana mobali nikima asokipaka na ye pona makametali suki alaneli ke azana mobali nikima asokipaka na makametali ba chaussure na ye mususu asokipaka kolia na ya tongo bana wana bakoma bongo siko bazo sala ndenge nini soka atambola reni na bamakama mabe asali refuge na kati église na kati église ba yise nini moni nyonso osala wana il suffit qu'on reconnaître nzambe masumu ne sala nini elimbisami soto okena ba principe wana noko ndombele botale to solola nani yo bebisa na yo ba principe nyonso nzambe atia na kati na mokili te mokili atia na kati na mokili et comme na jour moko tongo reconnaître ba mabe wana lobi nini opetwami ozongi ne bandeli nzambe komi te ba pasteur bazo mateya wana yango zo bo jeunesse tata mokili soko zo mériter 1 akopesa o 1 na yo soko zo mériter 2 akopesa o 2 na yo soki lelo mwana mwasi oyo a garder ki moseka na ye na âge ya ba par exemple ba âge ya ba 20 ans a garder ki moseka na ye to virginité na akuta na mobali ya balié na mwana mwasi oyo déjà à partir ya 16 ans bande kolongola bazemi ti akokisa âge ya 20 ans akomi na expérience ya mibali ya kosakana te bango mibale liboso ya tata mokeli liboso ya nzambe nzambe akoki komonelela bango to kosalela bango ndenge moko te lisolo toyokaka ke ange abimeli Marie ayebisi Marie oponami obota mwana oya ko sauver Israël eliko loba nini na génération wana
Parmi bana basi oyo babane ko garder moto valeur ya bomwasi Marie azaki parmi bango. Ne ya Marie accompagné qui peut lisusu na ba qualité mususu yango ya pona maki. Donc kobota mwana wa reporter un plus na kati ya société. Ezalaka préparer etamboli ya tata na maman. Mwana mwasi oyo yo par exemple na bomo inaye olongoli bazemi ebele. Eza pe ko diminuer ba chance na yo ya kobota bana obo ko sala pe na valeur ya makasi. Mwana mobali pe ona vie na yo longusi pe bana basi bazemi pe belé. Yo pe ozo diminuer pe chance na yo. So tango ba ye na église. Ne sika pasteur ata la bon ke ba mabebo sala sengeli bo sala ngo libongisi pasteur ayisi bon ke soki ka ko reconnaître kombo ya kolo Yesu nyoso elimbisami. Et memeli libatu liwa. Noko tambi na lingina no na yiba bino moke tango bolobi likambo ya kolongola bazemi na likambo ya pasteur hein? Bande ko balandi ngana senga rabino bolanda kabiso sans tendance sans partir près. Moi si ya longoli bazemi. Pour le pratique ango et zanango normal. Et bangisa motote et les a motote. Maman vous yé mora accompagner moi na yeba longola ezemi. Lobana mobali na yo aluka quelque chose pour tala mwana mkinganja balaki mwana kinganja bali e kosimbate e na lingite papa na bino yeba makambo mwana wana longoli zemi nenga basala ka curettage basala ngo na nini aveugle système aveugle ba o mona te ba o gratter yo kati nenga ba gratter na kati wana ezala kana ba mitu Mamitu moko kwa kati ya paipai hein kati ya paipai ezobota sika ndenge telemisaka mitu wana yango etelaka mitu wana soka komi na moment oki nengo akeba periode yango etelaka soka teli ye wana afongwamaka po yamba semence au concevoir ya mwana ke kokola soko ba gratter yo biloko wana to ba kati yo ba trompe et sili. Mogomona pasteur abandi ko kanga batata basi bandoki. Plus tard, à supposer mwana wana ya mwasi yo alongola kazemi bakata ka batrompe. Abali. 2 3 4 5 ans bana bazé ko yete. Lokola église comme lokola refuge. Ya ba diabulu, ya bato ba se comporta mabe na mokili. A okimela kuna. Kuna goloba bosembo te depuis akobandika kana bomo inaye depuis na balaki nazobota te tata mwasi sepela te moko alibala bakomi kokanga bandoki eze ko salema na jeunesse biso banoko tomona pasi chance kutu mikolo na kitisi mwa mandefu tango mandefu alaki na biso batoyo to ali mwindo tu oyo wakatala oyo noko andoki na mokoli oyo noko tambi bakoloba te que zemi olongolaka nde bakata bato bona nzamba kolakisa te nzamba ke kokosela bato makambo et puis bandeko basi wana nati yango na bino nazeko sa drose directement na bino bandeko ya basi eteni oyo soko boko kata bo partager bango bilenge omoni na sentiment ya amour ya jeunesse tango tolobanaka moni tango nakendaki na ndako nalalaki te na olotaka yo wana yaka badisharabia c'est-à-dire moto soko alali te akoki alota te mwasi mobali akomi kokosa yo omoni lipata wana oyo eze neti mwa lange ya mai ya pondu ya soko ya mwindo wana papa na biso moto asala ngo yo pe okomi okwa mwa bolole mwa yauli papa bino moto asala lipata wana akolongoliso bazemi après 5 10 15 ans ata ye moto abali yo mokolo moko akoloba na yo trop c'est trop nakoki te ko vivre na mwasi oyo azali ko produire te ata okanisi ata otangisi mai ya miso ata balesi yo soko biloko nini bakoma kolesa bino na beglise okenda na beglise oyo bakopupumuka yisi okenda na beglise oyo bakosala soko nini okobota te
noko tambi bo pesi exemple awa ya photo moko elekaka na réseaux sociaux na lingi to revenir na wana ngana lingaka mingi soko to simbi effet to kenda koluka cause photo wana basimbisa bana biblia na micro bana ya loposo pembe basé na kati ya batelier pona benvention noko tambi boyebi que tolobaki awa ne bandeli na biso tolobi chant de l'impérialisme ezekanga ba homme politique discours ya ba premier missionnaire tango basé ko yawo ezeko kanga ba homme religieux na ba homme scientifique po be koli ya liboso wa e bandaki na catholique système ezeko kanga lelo jeunesse na bayo ba ken église na bayo ba ken etelo na bayo ba ken etelo te plutôt na bayo ba ken politique était ezali système mosusu mondela keli oyebi ke awa ba concours de danse et ça les makabati $100,000 na moto ya balusa loketo malamu RFI France 24 na bamboka na bango sala rango te mais soka yina Afrique akoya ko sala yango en Afrique soko jeune talent soko jeune talent awe pa ina biso zena na société mobimba ya téléphone chaque année réseau chaque année ataka $100,000 loba na ngai ezali na eloko nini awo eti ata $10,000 pour na concours ya bano bakelaka danki na banzete na basereng ezali kotimwa na libulu ezali komata sikawa bato bazali kosala biloko wana batindiki bato makanisi wapi yango mboka mobimba bato babinaka kaka publicité ya biscuit bato bakobina kaka publicité ya meshe bato bakobina kaka publicité ya nkisi bato bakobina kaka na yebite na publicité ya hotel bato bakomi kobina mawa noko ndomele botale jeunesse tozolobela lelo ntango tolobi tapesaki exemple ya manda chantanga alobi mwana mwasi asalaka te inspiré ye bandeko na biso ozomona ye lelo courageuse oyo alamukaka na ntongo asomaka baavoka na ye akendaka kotambusa azwaka papa quelque part so bokute tozofélicité ya mwana mwasi vi boye me nzoka bandeko wana baza na bapratike moko basalaka wana noko ndombele soki oyo kodécouvrir yango na malili na nzoto ozomona ndenge bongo atambolaka na base moko ya mapa azwa mapa kaka ya ba 10,000 to 12,000 soki azwi mapa wana azokota kaka na baveni azobelela mapa yangoyo mapa yangoyo mapa yangoyo avoka yangoyo avoka yangoyo avoka yangoyo eloko boye yangoyo botala baforme bakoma kolatelela donc ndenge aza bongo azosala des opérations azosala opération ya koteka mapa pa ya bato bayebi code te na opération ya kobulisa nzoto mingimingi baopération ezoleka mingimingi na bachantier omona bakobenga ye mama mapa yaka mama manyoko yaka mama mbala yaka tanga ye batuni manyoko munene combien te babanaka nanu linyoko oyo oteka nanu combien dene na bato bayebi code te na moto yebi code ake mbala moko linyoko munene combien voilà oyo combien oyo safu oyo 200 oyo 500 bongo safu mokolo combien safu mokolo yo moko kaka to bozebele ote toza junior tanga nanu nombre akuna junior atangi oh maître toza 4 na yo 5 toza 5 abia la bino 5 ona nyoso bopesa nga kaka 40,000 omona maître akamwe 40,000 eleki ebele topesa 15,000 15,000 te bawandi konégocier mosusu bakosokela ba 20,000 25,000 bakosoma manioko te oyo bande kotekisa bakotisi na chambre moko balongoli bilamba nde basangisi nzoto na bato wana nyonso ya azwi 25,000 atie na poche abimi na basafuni na bambala mbala yangoyo mbala yangoyo mbala yangoyo akokutana mpe na esika mosusu amoni ke moto aza ye moko asomi mpe mbala ya mbala ye akopropose mpe moto wana esili kaka boye to mbala ya mokolo mpe okozwa te moto wana soki ayebi te kotuna ye mbala mokolo neni akobeta mopende boye mbala mokolo yangoyo moto alamuki osiko combien eloko wana ezosalama na ye biso wana baniveau moko ya kosakana te bandeko na biso ya basi nokotambi nayiba bino maloba moke omoni ntango bino bolobi kaka basi bakotambusa mapa manioko te na basi bakovoyageaka bamataka baavion voilà basi ya lufu bamama manevre
Donc tango bozali kokutana na ye, c'est-à-dire eloko ya valeur oyo ye azali koteka ezali oyo ezali visible te, ezali oyo ameki kofinika mwa moke na litaba. Po nini tokomi wana? Bato bakoma bilengi mboka mobimba, bato bakoma bilengi. Donc circuit ya bato eli ndenga zeko lukela mbongo, makaniso zeko lukela mbongo eze investissement te, makaniso zeko lukela mbongo eli komela na kozwa mwasi cercle wana moto mosuna semaine akope maka 2 jours mitano yonso amelaka alalaka na basi ya bango basi lokwa baka bayambi na semaine soka sali 20h ya mibali oyo ya sangani na bango soko mokolana bakemu keseke 35 soka kakoli bakoye kosuka na 32 ya bakoma bato ya banzete belebele batutaka biloko namonaki mwasi moko balakisaki ne tandowa asangisaka tangawisi atia batetra atia soko bankisi nini asali yango na likanisi nini moto azala makasi lokwa mpakasa ayamba mibala ndenge na ndenge ayamba mobali pe ngunza soko ndenge di guerre mobali koto akia meli mela po yo kisisa yo pe koto poko meli mela donc finalement batu bazo kende wapi accident ya ba remorque boum boko nyefuka noko tambi omoni na masolo to salaki na mbalo eleki kuna to tseki elema moko posa ya masanga na kati ya bato ezali na bilei ezali ba substance batiaka lokoso ya mbongo ezali eloko ba programmer na ba cerveau ya bato tamusa balader lokwa mopanzi sango banda ko tuna bilenge soko jui $2000 osa nango nini eloko ya liboso koloba na yo na kezando pona nini aluki molato liboso po yango ekobendela ye basi ndenge na ndenge basi pe bango basi yango ekobendela bango mibali akokenda sombi molato soko sokoli na po contre 16h 17h aluki sika wa direction bar nini ezali na direction soko ali jeune garçon o ba jeune fille balekaka mingi. Donc sexe ezali lokola prioritaire na bomoi ya jeunesse africaine, surtout epai na biso précisément na République démocratique ya Congo. Moi ça c'est comme avion kaka ndenge basali connaissance na moto na avion bayebani te okende ko komela wapi nano pena na kanisa kina ngata ngai une fois arrivé sur place te wana déjà pesi code. Donc ce que vous nesika naza libre de tout engagement, libre de tout engagement. Yango boki soko na ba phénomène bota magia soko porte à porte soko porte à porte bato balei zongo farata mpo ya mbongo tala niveau na bilenge bilenge oyo bazeko ya ko influencer bato aye na RAV4 azeko leka atima nzaka lokwa léopard elateli ati mwa chenete na lokolo akomi ko pesa impression lokola mais ye wana kendaka aze monoko ne ze toilette ya bato. Mais tango yo emonana na mboka na biso politique ya suivi ya homme politique yona lobaki na banda ko zonge pai na bango po homme politique atane songanzira bako dedwanya kabino ingeta pone songanzira baze sur le plan spirituel bango baze komona kaka cause ya kobungisa bonzambe. Mais sika wa organi ya décision ezebino signature ya mokonzi ya mboka et engagé mboka 100 millions de Congolais to batami na sima na bango contrat nyoso biso yo kendaka te chef de l'État ndake donc homme politique tango ba phénomène wana monani ke basi ya mboka na biso bilenge oyo baze espoir ya lobby bakendaka na mikili wana kolia ba farata mécanisme de suivi à la nini lelo basi bakokendaka lufu bali libre de tout engagement mboka ya mwana na mwana abandi ko bulela kaka na motuka chauffeur abandi chauffeur kaka nde azeko awati lufu chauffeur akoko lalisa bino 3 jours po ya zena bilei na ye bondumba wana ezeko salama na banzila na bator na basito bana kelasi bali bana mike bazali nzoka tolobaki yango la fois passée mabende ezeko se transmettre
mbangu ke bolamu rapide ke bolamu siko inspiration ezenini tozongi na bamedia tozongi na bamedia noko tambi omoni lelo tokoki kofanda wa tongo ti pokwa oyo bato bazali kosalela eze oyo bazali komona mokolo na mokolo po abima ya fille congolaise ebeba ndenge ebebi lelo bafilme ya Nigeria kasi lobi kola ezalaki batiaka na kati ya liputa te cycliste ezalaki caleson manche longue donc mutu soki alingi alata liputa fo atia yango nde na kati ben lelo soki bazwi liputa bafongoli batiki yango bongo mutu ali kotambola na yango bamama na biso bakolata liputa na jupon sous-vêtement ekoki kodesine te lelo balongoli na jupon na sous-vêtement mokadi mpe ezesu te babwaki bango mpe bakumisi bango bapetite a sans calbar omoi bango mpe bangwanzami wana batomboli mapapa nokondomele botale emission uti koleka topengeleki eloko moko tokotaki na mozindo na yango te tolobaki tozovivre na loi ya karma loi ya réincarnation na loi ya indemnité eza baprincipe yango esalaka tata mokeli azala juste loi ya karma soki olonaki nguba toki kosabela tata mokeli okobuka masangu te okobuka kaka nguba loi ya indemnité ezali ete okoki eloko oyo osali te me obénéficie na nzela ya moto famille nyonso ndenge tobotamaka boye eza na to nango ya bénédiction na to nango ya malédiction oyo soki obotami na famille wana automatiquement obénéficie na to oherité yango bandeko tokoconseille bino ntango bayebi tozobake tolobela bilenge mingi ntango bokende kosambela bamateya bozokende kozwa na baeglise ezosunga bino te bokóma bato c'est le contraire ezonyokola nde bino bokotikala baesclave na kati na mokili baignorant na kati na mokili lelo mokili ezovivre na baprincipe wana bato nyonso bayebi yango yo bazoyebi soki yaka tokata balien oyebi kosambela obake tokata balien lien okata yango ndenge nini lien eza na kati ya makila yango raison pour laquelle bokozala problème omo na niveau ya famille bato bakufaka yo ata okimi ovoyage omona bano bandi kobota esika okenda ezolanda yo donc makila oyo oza na yango wana ne lien bozobetela lisolo evandaka na kati ya makila donc soki olingi okata lien elingi koloba nini yo vide makila oyo oza nango na nzoto ya famille wana or logique soki ovide makila ya famille wana automatiquement bosala nini okufi oza so na bomoi te bomoi evandaka na kati ya makila famille nyonso eza na to nango ya bénédiction na to nango ya malédiction wana premièrement deuxièmement moto pele na yaka kobotama bozomona aza mwana bébé bozoloba mwana okuta bébé aza ne kutu innocent te aza innocent te na likambo ekomeleli ye mwana wana bozomona bébé na lelo lobi euti koleka azalaki mutu anyokolaki mpe bato asaki bamakambo mabe alonaki na kati ya nature akotaki niongo oyo bakozongisa molimo na ye ya susu kobotama po ayo kofuta yango tobenga ngo loi ya karma donc mutu wana fo ase réincarner po afuta niongo na ye ya mabe to bamalamu soki asalaka bamalamu akokuta bamalamu soki asalaka bamabe akokuta bamabe esili wana te bomoi na ye mpe ndenge mpe bando kotambola mokolo na mokolo apart bamakambo ya hérité na kati ya libota ye moko kotambola ne mokolo na mokolo akutanaka na sente alongosi sente ya zemi ase chargé négatif na oyo ya famille na malédiction ya famille akutani nango ye moko soko na kati ya bomoi na ye bandi soko kotambola akutani na oyo asali eboye akutani na oyo asali eboye nyonso wana azotambola na yango charge akutani mpe na eloko ya bato azwi mpe donc eza kaka te charge na goligos te maboko milai konyongisa bato manque ya respect tata moko beta mbata na nzela manque respect na transport voilà mbongo futa bato obima yanke olia bato wana mbongo voilà parmi bato wana peut-être pe mwana na ye akufaka voilà pona yo nyonso wana yo bandi ko se charger négativement okofuta siko passe eza wapi lelo tozolobela mingi lisolo ya makambo ya nzoto ya mwasi olelo komi ezaka susu na soni te na ezaka ke lobby bosomona po esika bato bavandi bo aborder bamakambo wana te lelo film ya pornographie bokotala yango na ba heure nyonso bolingi na niveau ya telefone soko olingi otala yango na 6 heures okotala soko olingi otala yango na ngonga nyonso okotala or esika nyonso sexe ese pratikaka sans baprincipe eza esika oyo tobengaka bosoto ya makasi esaka nini evandamaka esika bato baétoile ekufaka noko tambi tolobaki mbaleleki toali fulu aponaka te biloko nini babwaka c'est-à-dire bino mokei plus sur le plan spirituel
énergie, étoile. Mais elle n'a pas maladie sexuellement transmissible. Na yebite comment expliquer? Elle n'a pas maladie mosusu zuyango bon moyesili. Okomi foutu. Okomi foutu. Omoni jeunesse et Afrique. L'opposo pembe lokola visaka. Mokolo moko hérité Afrique. Alukaka exterminé biso. Alukaka a exterminé race noire. Batiaka bankisi pour rendre biso ba stérile. Batiaka bankisi. Mais oyebi même soko tozwi kaka atana ba bankisi oyo bayaka kopesa biso ba koteka na ba pharmacie mobali akoma mpakasa likolo ya moto eza ko détruire kati na biso. Oui. Ndenge nini moteur ya IST ya Toyota, moteur ya Mazda 323 et qui est remorqué soko remorque à 40 pieds. Impossible. Motema ya moto e balanaka na énergie ya moto. Motema ya moto ezeko balana na taille ya moto. Motema ya moto ezeko balana na système nerveux ya moto. Alors bakomelisa yon kisi oyo ko accélérer makambo mosusu eko balana te na motema na yo. Bato balingi ba pratiquer sexualité lokola tobengaka bango ba professionnel de sexe. Basala ndenge ba tournage ba film. D'abord tolobaka tournage eza lokuta biso nyonso tosepelaka nango. Lokuta. Tolobaka film eli lokuta oyo biso nyonso tosepelaka nango. So ba beti acteur masasi na libumu akokenda fini yango ye moka dwi soko lotoko na bango ya loposo pembe abwaki na kati gangi aluki linyanya moko abimisi lisasi wana filme lokuta oyo biso nyonso tosepelaka. Donc na batata ti ba otala filme ba biga na lokuta mambolo so sepelani na yango na ba filme ya boreo bandoki batu bino boze ko banga mais cameraman ase wana ti ata zombie bimi wana makile yoko tangana minu cameraman ali wana cameraman ali ndenge moko na ba filme ya ba porno eli nango balokuta ezali ba tableau bato bakoko sala ngo tournage wana ezwi pe 2 jours tournage wana ezwi 2 jours mais bino boyebite bino botala na mbala moko kaka yo tali yango na mbala moko okanisi bongo oluki okoma ngai pe na konyoma lokwa moto yo te bango bazena ba couper action couper yela tomate mbuma mobesu yela ye jus yela nini ba tobosana te na bisika ba tournaka ba film wana bali na ba médecin ba contrôlaka bango tension ba contrôlaka bango battement de cœur pour ba yebi que ndenge bazeko sala wana zena risque pokenda otika mokili et puis ba film botalaka wana acteur wana ko tourner film moko na neo to na dobi ya 2024 akokenda ko tourner mususu film mususu to tableau mususu na fin de l'année to pas l'année prochaine. Mais yo soko sali lelo au moins au cours de semaine soko sala ki paris ozo benga su na 2 jours sala nini no pratiquer yango te pas na commande joueur il faut ça entraînement. Donc Messi il faut s'entraîner à makasi ko le ka joueur nyonso mokili yo wana nde Messi dribbleur au dribble ko ka mawate erreur grave noko tambi jeunesse na biso c'est une jeunesse perdue. Phénomène kuluna na mboka oyo okaka bakonzi balobela kango mécanisme de suivi nini baze ko sala pona ko éradiquer kuluna comme likolo ya autorité mais tout monde a ba image kuluna akati policier moto asimbaka mandoki soko kuluna akati eloboko bongo yo civil sans arme ba pesi bango espace ndenge toloba na bamanaka mosusu mboka na biso totelemelaka makambo te mais topusanaka likambo yango mpe koma lelo phénomène kuluna ekoma normal okepa policier ayebiso ya bilala na la police zone na bino wana ezali zone rouge donc baopere na bango mpo yozala en sécurité lala epai na bango totala niveau tokomi nini tokoki kozila na jeunesse oyo wana ndokondombele kaka makambo ya kuluna nozoloba wana
phénomène tozolo bango ba nyonso na ville province de ça ba yebi. La police, ceux qui par exemple biso dans le quartier Mayanga. Ba poste de la police dans le quartier Mayanga. Ba koma censé protéger ba kuluna o bazana quartier wana. Ceux qui kuluna uti boy elinge ya ba policier ba ko s'attaquer na bango na kuluna na biso akobima bunda na bango akoza la compagnie na nani na la police. Bana na bazaka peso ba bunda. Boke ko benga la police ba yakate. Ba kozela pena bana na ba silisi ko bunda. Ba saccager ba sali mosana bango. No mona la police ye e comme siko ko kanga ba innocent ba bunda kate. Ba innocent. Ba parents na bango ba ko futa ba amende. Jeunesse tozolo bela kaka boye. Biso to yebi ke na ba pays développé. Na ba pays au conscience eza ya makasi. Soki balobi ke moto aza agent de l'ordre. Et lui ko lobaka moto aza na maturité moko ya malamu. Et lui ke moto même système éducatif na ye. Eza moko ya malamu. Mais biso ko mona ndenge nini? O bakanga ki bana moko bebe kire moko be bundaka kuna. Batindi bango basa la formation la police. Ba koti si bona kati ya armée. Moto oyo aza danger pour la société. Bino boke bozu munduki bo simbisi ye. Moto wana ko komande eza na vidéo moko boye na bité soki pe bande ko batala ki yango FARDC moko na policier FARDC alingaki a betino masasi likolo a grimacer policier wana. Obi eza grave hein. Eza grave no nomelo ko tala babilo ka bongo phénomène kulu na tozolo bela boye. Ata to leleli yango. Kulu na ngezo kende boye lelo la majorité ba parti politique. Bazana ba kuluna na bango so bazana compte à rendre na parti mususu ba ko utiliser ba kuluna wana. Na mboka na biso le. Pe ba kuluna wana ndeza ka parti politique alinga bima bango nde ba ko tumba ba pne bango nde ba ko saccager. Ceux qui ba liba ça la ville morte. Ba ko sa ndenge nini ba kuluna na ba ko bima ba ko s'attaquer na ba mituka nyonso e ko bima mukolo wana. Wana ba parti politique. Ba bimisa ka mbongo pona batu wana. Sika wa motabonga komi leader soit disant lobia lobela bilenga koloba nini eza kutu na moko ya bakonzi video moko zo circuler ekiri ya batu moko lelo baza na réputation moko ya mabe na kati ya société na ville province ya Kinshasa azo gangela mokonzi wana mokonzi azaki censé batia ordre bakomi ko bondela bato bazo sala désordre otali penza video bi toza wapi jeunesse omona jeunesse na bazo memele nini kwiti na kwiti bapesi basi bapesi masanga toza na des systèmes oyo mundela maîtriser les jeunesse africaine soko za moto baloyenge bakokangelo na ba makametali babar soko za sérieux bakokangelo na makametali nini d'église okomona jeune moko azobota courage kotelema na wenze côté ya ba makambo o kutu ya yebi mutuna makolo te Eli zala na foi lokola Sarah abotaka na âge ya 90 ans yo monaka yango awa na Congo do mona mutabota na 90 ans awa na Congo mona déjà muta koti déjà mais noko tambi mindele nano batebaka matama koleka baindo soko nano 90 ans awa eze mo bange tozwa nano ye Sarah loposo pembe na 90 ans mais azebinde lokwa baimbwa wana babengaka soko ba pitbull te omoni balobaka quand la raison perdue tout perdu. Le roi de Bungi sa raison, yon se bunga. Lelo jeunesse yambo kanabiso. Et binango sens c'était, tina na yete. Po nini na ze elenge te. Bango mo babi elenge sepela lia mela mokolo liwe yaka elobakate. Yango ba otambola nango. Alia amela mokolo liwe yaka elobakate. Mais bilenge ya bamboka mosusu tolobi baze ko entreprendre. Biso ba memi biso na lolendo na molato bato ba se comparaka kaka ngana leki yo complémentarité zaleli atata mokeli et pas biso ba indo réalité mais ngana landaka mwana mobali wa sala soko Facebook so nano na mona te sikalati veste ya griffe nano na mona te na mona ka simple la coste et à somba pe WhatsApp na autant soko 20 milliards soko combien azé comme on a business azé comme on a affaire a comment travailler na ba Pentagone pour livrer bango information à mokili na bino nyonso bo utiliser les réseaux sociaux ya ça ko détenir secret na bino o ya komi ko pesango na Pentagone Pentagone que la Pentagone mais oui yango webele ba futa kaye yango ngai na loba tango yake ko pesa ben fona na Pentagone à revanche Pentagone ko pesa combien pour se maintenir
na position ya kokoba kozwa bainfo. Mais biso awa na ba difficulté toza nango toyedaka mokonzi ya mboka na nini, toyedaka mboka na biso na nini. Yo koko imaginer makambo ezo lié jeunesse, donc bon moi jeunesse na mbala moko na pesa ka exemple. So ça na dirigeant moko zo mona ke na ba calcul politique azo peser sous souté a utiliser nani jeunesse akobimo ba kopesa ba 20 000 ba melisi bango ba bimba si ba machette ba sali désordre tout qui ne marche. Or tous les leaders nenga bimaka na marche bongo lo sambone liboso pa nzambe sakani bato fo ba kufa. Donc ba ndeko ti boye bango tine ba bimisaka bino leader nyonso taso bimisa bino boke ne marche yo lo sambone pa nzambe pour peser vis-à-vis à pouvoir. Il y a communauté internationale. Voilà. Abinza mené zo bibo fo ba to ba kufa makila pe na fo etanga yango bomona kanini. Des autres ko bando ko sala maye ba ko ya ko longola ba ko protéger. Baka na cahier de charge ba protection ya moni ya Monisco biloko mo. Monisco nenga sa bongo asala ka suivi ya sécurité ya opposant ni sonné bomona ka. Tant autant na lista to monaka ba biloko wana sakana ba ninga na muso ba iso ka biso Monisco abenga ka biso chaque fin de semaine. Aneo ya ba numéro na bango bazana ba numéro oya ba proche na ba pesa so ba bengi ba numéro ele kate fo ba benga ba proche na bino wana. Ba proche no ko par exemple 5 jours yango tambi azomona na te bala moko mona ba alecté e bande ko loba mana ba formation tambi 5e jour yango azomona na te même na l'état mo ka za au courant te kutu ke tambi ninga za bongo azomona na te komi oh solo ko effectivement tambi azomona na te ti o mona pe ti o mona baza ka bongo baza protéger mais bino tango boko bima jeunesse bongo ba utilisaka tango yeba tu bokufi ya komi na position ya force ça que ne négocier na pouvoir en place. Bino ba miso bokufa miso bakanga kiti akokende ko négocier te libération ya bino batu na ba kanga maki ya ko vivre moment na kati ya bonheur. Allez tango zo pouvoir eza na ba miso so ba mbenga kabana ba kololo pangwa ba miso so alobaka ke ngai molobela banani neka ko zo pouvoir moi sina bana les États-Unis na France. Mais noko tambi esika ni yomona homme politique abimisa bilenge pour te défendre ba valeur pe ba droit ya bilenge. Les personnes mata awa no ko ndobele to koma ku nesika wana. Lipa oyo ya Covadis ozanga nango na 150 francs et comme 200 francs biso so totala yango. Et comme 250 biso so totala. Et comme 300 so totala. Lipa 500 et comme 1000 francs to totala yango. Mais yango tolobi. Politicien nini, leader nini abimisa bilenge pour n'intérêt ya bilenge. Tolobi awa bayaka ko binisa kaka bilenge ya mboka oyo. $100,000 pour na bilengo ebi ko binisa loketo makasi. Lelo ba binisa ka bilenge na ba sous-vêtements na ba musicien ba grand musicien bien sûr. Ba zepe ba parents ba tata ya bana. Bako binisa bana ya bato bolumbu. Tunaye bana ne baza. Bana na ye base wapi na mikili ya poto. Moi sina bana na mikili. Azena mama, azena bandeko ya basi. Ba leader politique ba bimisaka bana ya bato pona ba intérêt go. Tomoni awate. Ba kangi bango miyibi na ba machine à voter. Ba luki bana ya bakulu na ba luki bana ya bato. Moyena $10. Bokenda ko tumba ba pneu, bokenda ko réclamer. Jeunesse azé basé ko utiliser jeunesse lokola bouclier humain. Pona ba intérêt na bango. Basé ko tia bilenge ya Afrika, bilenge ya République démocratique ya Congo liboso. Fulu ndenge tolobaki mboko eze fulu. Makambo nyoso ya mabe po ba yebi force ya mboka eze na jeunesse. Lelo Europe eze vieille. Oui. Donc là-bas continent nyoso continent lelo na renaissance bisonde toze na bilenge. Meto mituna eloko nyoso tozaka na yango posa na Afrique et à la importer. Na cure-dent. Na cure-dent mais toze na banzete. Bamboko eze na banzete tende tindela kabiso. Mais Japon ayo tindela biso loso. Japon eze na 3/4 ya mai. Na mboka na ye. 3/4 ya mai. Une grande partie ya mboka na mai na mai. Alonaka na ba potopoto na ba pakebo na mazeko tindela biso loso. Mboka lokola Vietnam, mboka lokola Pakistan. Etindela biso loso. Toze na bilenge. Mais omoni yango toze ko remercier 3 présidents ya Sahel basangeni wana, président ya Niger, Chani, Assimi Goïta na Ibrahim Traoré. Philosophie wana est se tendre en Afrique. Basé ko conscientiser bilenge na bango en disant que bokasi ya bamboka eze conscience na bino. Jeunesse. Biso jeunesse là na lobi nano
mboko jeunesse elalaka na bar omoni tellement boboleleki tata oyo azali kokoka kosombela mwana molato te akomi na difficulté à contrôler molato ya mwana mwana bimaki ndenge azali koya lobi na ntongo ndenge kaka azokuta papa na porte yo papa mekana telefone oyo olalisi biso noki te moko kokai kobenga te siko ozala mbala moko lisolo ekomi ya nsima ndako ebongwani à présenter. C'est-à-dire, il y a exclusivité, il y a République démocratique, il y a Congo, pays, Afrique. Moi, il y a moins de 15 ans, vous avez comme on est un cancer, na kermesse. Mais, bana bauti ko tanga. Bana bauti ko tanga. Année soko 9 mois batangaka. Ndenge nini tango bazeko kenda vacances, tango ba kermesse fwe fungwama. Na ba bourgmestre ba koma ko fungura ba kermesse. Kermesse eza une façon ya koloba lié autorisé à kindumba na milangwa. Pas na biso. Pas na biso. Pas na bango pese kermesse, pas na bango c'est ba foire. Il y a exposition. Il y a exposition. Pétrole brut bomona ka yango yo ezalaka na ba dérivé oyo. Bato nano ba mona diamante botanga kika na kelasi boke ko découvrir. Iranium toza ba mikolo ebele tuna école to ezalaka ndenge nini. Iranium ezalaka ndenge nini. A monate a yoka kaka na ba documentaire bango basalaka ezalaki ba foire ezala bisiko yo toza ko découvrir ba minéraux balobaka toza premier na mokili na sous-sol tokenda ko découvrir mais te ba fongoli kermesse lié ya rendez-vous ya milango na bondumba bana ba mineur bana ya 15 ans a met la cigarette a met la bangi motakoloba te motako tunate mais toi na ministère mobimba ya culture et art toi na ministère mobimba ya jeunesse te wana ba ministère wana ezotanga makaka na ba kombo justement ba kopiaka loposo pembe qui dit ministère ezali secteur wana ya via bato géré pas ya bino pas ya autorité compétente yango wana tolobi ba ministère yali biso na ministère na soki ezalaki Batu, nous avons donné le quota dans la ville province de Kinshasa. Au Roman, on a par exemple 10 églises. L'église, on a du lundi au dimanche. Je ne sais pas si nous travaillons. L'État fait l'essentiel que pour pas faire même autorisation à Sambela. L'église n'a pas autorisation à œuvrer na kati ya commune wana to ya district wana to ya province wana. Bataka système kaka bino nyonso faut na terre ba bilanga. Nous avons plus de 850 partis politiques. Mbalamongo sur la Congo n'est bongo parti politique et comme le la société. L'église est comme le la société. Papa Rosana Batumo ba Kembina bango moi na vanaki na poto. Na suka bo mona kabe mona na bimi bo guerre côté siko na ba collaborateur ya papa. Parce que biso mona ki passe na papa na bango papa ya zala kité. Les lots la ba division. L'État azomona babiloko wana nyonso. Oyebi ke bana nyonso ba succéder ba tata na bango. Bazala te na combat ba tata. Bazala te ba innocent. Ba innocent, misusu baki ba saper na mikili ya poto. Ba misusu baki ko sala ba folie na mikili ya poto. Yango moni ba collaborateur ba tata il faut kaka mwana zui gérance ba po ezanini. Logique pe ezali ke soki mwana participer na mitumba na papa. Logique ça que papa ko. Mais ayebi secret. Azana kati ya itumba. Premièrement nazo bénéficier na makila wana. Ingeta. Mais oh, ça passe que papa te ça la lit, moi nazala te. Et puis on est élite, tes cop. Eh, papa te ça la quoi? On a combien de soit élite. Moi nazala kité. Ah. Sur tant que papa comme que na suka, a ça l'appelle pas moi na yé. Ngana zo senti que eh amsu lobi na ko zala te. Kopo ya biso. Kopo ya biso. Faut ala ou apo sécuriser. Déjà boile. Il faudra papa sera accueilli bo ba collaborateur ya papa parce que yé peut kamba malamu, faut écarter bango. Te ayo banda pe cop na ina bato na. Mama sana yé. Ça peut batoner sika. Ako éviter bato basaki na papa ne po ba yebi mingi. L'État zomona babiloko wana jeunesse. Je na lala la mukibo nzamba alakisi ngai. Nzamba alakisi ni pas ça la kaka église. Alala la mukibo on azoka passer ya bato fona ça la parti politique. Quelle est la kati parti politique, quelle est la kati église bomate ya nini bazote ya bato. Na kati parti politique bazote ya bino kaka to reçoit pouvoir. Hein? Pour te maintenir yango pa na biso libela na libela. So bokene église bazote bilengi nini boko kende lola. Noko tamu. Noko ndombe non si salikanisi nanga na kati ya lola wana. Mundela za le plus grand malin. Mundela za mabe koleka batu nyonso na mokili. Bande konanga jeunesse africaine, jeunesse congolaise. Bon mekano ko imaginer. Na ndenge mundele. Mundele asali Bible
basali traduction ya Bible na balangi nyonso ya africaine. Na Kikongo okuta Bible linga ya Kikongo ezali, Bible ya Chiluba ezali, Bible ya Kitetele ezali, Bible ya Kiswahili ezali, na ba dialecte so okuta ba Bible ezali. Mais connaissance ko pesa ba développement, mathématiques, chimie na physique, ba tiki on a balangi na bango. Bino bokota te naka. Soki ya solo biloko de bateka biso ke bomo ya lola ne muza bomo ya malamu yongo jeunesse biso toki domi pesi na yango to mituna na kaka mundele bopimeli diamant akosala guerre bopimeli colbert akosala guerre bopimeli nini pétrole nini akosala guerre soki c'est vrai lola oya loba ke lola yango ni mutu ekosala ke ilongola biso na pasi paradis ekozala bomo ekozala meilleur soki ezalaki. Est-ce que bon dimi pendant que mundela linga ki atika biso to za na accès ya okene paradis to lola na nenga pimela biso connaissance to bengi mathématiques physique na chimie kotanga ona balangue na biso mais azui bible ala ndisi biso na balangue nyonso ba africain okene kokuta bible ezaka na balangue wana mais connaissance aboyela na biso na balangue na biso oh eloko zo pesa développement na kati ya mokili eza bible te mais ça connaissance noko tambi na yango connaissance ezaka kaka importé te. L'opposo pemba ta elibiso mathématique, elibiso physique, eli connaissance ta kumbeli biso. Po Pythagore atange pai na biso. Ba plus grand physicien, yango moko physique e bota me pai na biso. Ba ko kaite ko kenda na yango, ba élaborer, mais tant ba beta ka lisolo ya l'os du Shango. Preuve la plus ancienne ya mathématique. E bota ma ona. Première université à monde na Tambourtou, lelo Mali. Même connaissance, l'opposo pemba ko la biso connaissance te. Connaissance, maintenant on va dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est kakate pour mi kwa ya kala kala te. Ba soki sangoka bongo mi kwa ya kala. Source ya développement. Debi ya évolution ya mokili, debi ya nyonso e bande pa ina biso. Lelo jeunesse, omoni tamoso homme politique azomona jeunesse accueille église bon de bara. Azala kutu une église. Église est au pium, il y a peuple. Akenda kola la pongi. Comme ça, yépe, le kola c'est marionnette. Yépe ko travailler pour l'Occident. Yé azé ko vivre na ba miette. Bino lo kwa boke ko sambela. Kuna ba komi bino, ba komi si bino ba meme. Bana na pate, to ba pate. Veille de prière à 1 mois. Motako révolté, azali lisusu te. Discours ya révolte, bobosani. Raison pour laquelle lutte en Butalumumba. Jeunesse écoute Italie. C'est le contraire où tu vas finir à Koufa pour moi si. Voilà. Azala pressé. Voilà. Donc bateau basé en tango te basala critique esprit de critique et réalité na jeunesse africaine. Mais dans discours il y a le polé au Lobani bosala makasi bomi mabona croyance et non en raisonnement. Apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Donc tozé na tango te to kanisa to uti wapi. Tokomi wapi peto zeko kenda wapi bankoko na biso baka na posa ya ebende ba misalela ka ebende bankoko na biso baka na posa peinture basala ka peinture bankoko na biso bazaka na posa ba perle basala ka perle bankoko na biso baki na posa ya milunga ba bracelet basala ka ba bracelet baki na posa ya nkisi mino noko tambi maladi nini bankoko na biso balembanaka biso bankoko babotaka na césarienne te. Rien que la respiration, il y a moi si, durant sa grossesse. Baza ko ba positionnement ya mwana. Bazala ki ko vivre parce que mwana ko kiale ka monene te que voix basse ya maman na ye esika ko bimela. Donc nyonso ezalaki très respecté. Wana baza ko vivre parfaite communion na tata keli likolo na se. Dommage tango to yambi bonzambe ya bapaya. E ko kumbela biso nini? Culture ya bapaya. Et au kumbela biso nini raisonnement ya bapaya. Et au kumbela biso nini connaissance ya bapaya. Incompatibilité et koti entre biso na réalité ya moto. Tozo chité no kondombele kaka bande komsune balobaka. Congo azali premier producteur ya ba pasteur. Na monde premier pays azali donc Chine azali premier producteur ya ba ingénieur. Na bakisela yo. Congo premier producteur ya ba fulu. Congo, premier producteur, il y a des voleurs politiciens. Congo, premier producteur, il y a des Ndumba. Congo, premier producteur, il y a Mitema Mabe. Toro Bandanango Shikawa. Au Monaco, tu as le premier producteur, il y a des Makambo Okaka. Il y a Mabe. Et ça va faire avancer mon qualité. Premier producteur, il y a pasteur. Voilà.
Donc premier producteur même il y a l'église. Il y a l'église. Donc c'est la mboka moko te na mokili. Premier producteur il y a ba shege, il y a ba phaseur. Ba valoriser rapé yango. Ongo la mutu alanga nse moko ye pena zo pesa ngo pe lokumu nga na za mokonzi ya ba shege. Mais landela bana na batanga. Baza ba shege te. Alors bina ba shege chance loko pamba. Mangolinga te mona na ke ndekoluka chance wana na kishege. Mwana naza na États-Unis na Californie zotanga. Bekoli ya talo. Ba futa ba université wana ba $20,000. Ba yaka ba 2 semaines na Kinshasa azongi poto. Mais awa yoka ndanga zo valoriser eloko wana. Nga mokonzi ba shege soki yini nga. Mais to tuna ka bango. Ba musicien wana bakoki kolinga pe mwana na ya koma danseuse ya moninga mo musicien. Na ko to trouver un moko bekuta yebani pe kutu pe sala succès. Batuniye ningo osali succès na monde ningo betaka batiri bongo. Est-ce que na bana no pe ningo boto ko souhaiter mwana makabi non. Journaliste confrère na biso na bi akamwa bi oh. Mais mosala yo esali ki oboko la bango. Yango wana habité. Abi busala zo salo ngala kolinga mwana ngai. Batune yo lingi ki mwana siko aza na habité. Mwana nga fa la médecine, toi ça l'avocat, toi ça l'économie. Mais azo lo ba pe asa elango wapi mingi wapi na poto. Ausala ngwa wata wa yali fulu te. So na mituni tanga lobi bongo ni pousser nga siko na raisonnement na loba c'est que tine nga za wana tozo mona ye succès c'est que na kati ya succès wana ayebi makamu nini ya ba mabe nini o ye moko po to landa alanga nzembo moko na azape référence pété soit disant lo ba bongo wana mais ko bongo na yebite soko nga lo ba bongo wana koma ndeko kutu wase ko lo ba fo leta kuta kanga e poto nga lo ba na boma batu Félix wasi ko talo ba ko tabi yo bimi na nini na niveau média olo ba kenga na boma batu mais justice il faut et poursuivre yo boma batu azo sala pe ba déclaration kenga na strato za imisi na no boma batu ko to sala ba succès boy batu na ba valoriser ki eloko moko ki shege lelo noko ndomele botale tala lelo Congo premier producteur ba pasteur l'église na zo pesa autorisation l'état na contrée na secteur moko mona na direction moko on se retrouve dans 5 églises. Oh, ce babandi ba makelele, oh babandi ba makelele, le bazo pekisa batu ba makelele, le ba ko monter le monde babar. Mais l'église bazo ko bango te pona ni. Donc les mêmes schémas ba politiciens bazo ki no bébé c'est la jeunesse. OK na ngo pa ba musicien. Yango pe les mêmes schémas ba pasteur ba sanini. So ba pasteur oya bango za plus grave, faut ba ko sala ngo na no ya kombo ya nani ya Nzambe. Po na kombo ya Nzambe mutu bena ko mitika pena 100%. Pour ceux qui par exemple l'église, on se retrouve que ma église c'est ça le couteau qui met les sous. Vous savez c'est qui met la tête. Pour nous roloba yega na Nzambe na ye. Na politique ko be bato na musique ko be bokolo ba na bongo mi na komi na moto ya Nzambe. Ningi ba kuma ko ba so na église so ke bebelo ko kimele la. L'état faut revoir ba biloko na nyoso. Arotika jeunesse la ko sambela bana tongo tipo ko ngumuni fumu ko so binini. Nzamba zala ka lo sambo te kasi Nzamba za mosala. Pour na kati na mosala ne boko affronter ba difficulté boko répondre pe na ba difficulté nyoso bozana yango mais noko ndomele nyoso to koloba na mokolo moko te télévision ezangonga moi moko to mibale botika nango pona mokolo mwa lelo botalisa bandeko ne ko benda biso pe na suka manaka na biso mokolo mwa lelo to laki bango analyse ya banoko batira la brancher et ko banda mokolo na mokolo ko exploiter ba sujet wa on ko tikela biso na nzela ba message bono tikela so na YouTube na ba WhatsApp et ko songa biso pe to développer yango pona ko pesa bososoli na bino bana pe na bana kasi malobe pa na bino ndombe matondo noko tambi matondo na bandeko balandi ndenge ba pesa ki biso ngonga soko to ko jwa Congo lokwa ndako ba parents basilikaka soko mota fingi mwana mal éduqué pour mwana se dikaka te et elle supposé na moto afingi mwana na yo mal éduqué afingi yo nde parents pour yo ndo zaki censé o éduquer mwana soko Congo ezelo pango ba dirigeant politique o ezeko koma na jeunesse congolaise lelo ezeko engagé bino boko zanga bato bako défendre bino lobby yango jeunesse wana eze corrompu yango jeunesse wana eze démissionnaire yango jeunesse wana eze observateur alingaka maboko soko okinzala ayeko finga ome politique na media azana mosala te ayeko finga ome politique na media azeko bela ayeko finga ome politique na media bon encadre jeunesse bon encadre jeunesse église opium du peuple lelo basé ko détruire jeunesse
Loposo Pembe atekelaka biso mandoki. Loposo Pembe atekelaka biso bankisi. Menga na kamwaka bolingo ya ndenge nini o Loposo Pembe akakolakisa biso ya kopesa biso ba millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides gratuitement. Bande en tout cas bolimbisa nazé ko réfléchir à notre voix. Mécanisme affection nini Loposo Pembe zalaka na yango a kopesa biso ba millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides gratuitement. Soko aika ko tuna zeko leka. Soko bina lopango na biso to aka zomi. Akopesa bino ba moustiquaire zomi. Mais bato wana po nini ba éradiquer Afrique na milangwa. Po nini ba éradiquer Afrique na système éducatif. Po nini ba éradiquer ba yape ba pesa biso ata formule ya kosala mandoki. Ata formule ya kosala tonga, ata formule ya kosala bouton. Bande ko balandi bomituna te. Bomituna. Loposo Pembe yete ko pesa biso formule ya kosala ata bouton. Ba ebatikala soko basili sana ista basala kaka ba devi. Ba basili sana unicune na médecine basala kaka ordonnance. Nyonso eze importé. Moto wana bombela biso ba secret nyonso ko kosala biso ba grand. Ye wana kakolakisa biso bolingo na vaccin. Oyo ezwaka kaka peut-être de 0 à 5 ans. Tope ba pousse yango na 10 ans. Et moniliso ekotoboloko liso te. Matondo mingi. Matondo mingi nokondomele botale. To bendi suka ya manaka na biso ndeko elenge oswaki libako kolanda biso na manaka na biso analyse ya banoko. Oyo mokolo na mokolo banoko bali ko se pumone koluka kote ya bana pe na bana kasi. Oza elenge oza na makila. Lelo oza na capacité ko kima mbango, kimi footing obimi na lemba tista de martyr obaluki pe ozongi. Mais papa wa boti yo lelo ko sala yango te. Soki a se forcer kimi tanga kozonga kolala bapongi ebele risque ko ikobela. Mais oza na bokasi wana. Yo oza na bokasi okimi pe mbango ya bongo yepe beti pe susu bale. Osisi pe sokoli pe yo na pe so vandi pe susu na kwa ozo solo pe na bato. Mais babocho ko sala ngo lelo te. Tango ze elenge ne ba yimbi ke elenge sepela na kibolenge na yo ingeta. Elenge sepela kibolenge na yo elenge zali phase oyo moto amisalela kabolamu. Moto akolaka na vertical. Noko tambi bongi sela banankasi. Elenge adwa conscience na elenge na ye. Elenge sepela kibolenge na yo za kokenda na milango kokenda na bondumba. Bongi sela banankasi nde mosana biso banoko. Eko sunga yo kopo yo ko sala papa la mino mso ko sala ngo to ko tombola biloko ya kilo. Yango babiki elenge sepela na kibolengo po na période ya jeunesse ozana makile makasi. Ezana misala mso ko sala eke nyoko la nzoto na ote. Mais moto déjà age poussani akwa su ko sala yango te. Oko kima mbango ko sala boy. La pesa kaka exemple bandeko batelemaka na porte obengaka ba receveur. Moto azada au-delà de 50 ans ko sala susu kopo wana journée mo motelemi obelelaka. Rond-point ngaba zando bokasa zando kasa. Mais comme ridicule. Soka bo matina motu ga receveur a mokolo. Bino nyonso boko mo sirika. Mais au receveur a tata bo fanda ndako te. Et comment déranger bato. C'est lui ko lobake ezala misala misusu na kibolenge okosala yango pe ko zelo sonité. Misala misusu soko komi mpaka ke komi lo même na soni en dehors ya soni même ba anticorps ya nzoto et ko permettre le susu to sa nini o sala yango. Donc tango ze lenge nyama botaka malamu na kibolenge na ye. Nzete abotaka malamu na kibolenge na ye. Même moto abotaka pe malamu na kibolenge na ye. Donc soko bo perdre face na mine kibolenge boye ba ete esili po na yo. Yango peuple nyonso se kontaka plus mingi na jeunesse. Yango moni ba chinois, ba japonais, ba coréens, ba mindele, ba liko tia ba misolo des milliards na jeunesse na bango o lobby ba répondre na ba difficulté ba mboka neza nango lelo ba ko pesa ba réponse na ngote ba jeno baza lelo lobby tango ba ko kola susu makasi ba pesa biyano siri yango bota l'Afrique ne sera ça la premier producteur ya ba ingénieur, premier producteur ya ba docteur. Il y a des médecins, il y a des Afrique, c'est le premier, Congo, c'est le premier producteur, il y a des pasteurs, premier producteur, il y a des Koulouna, premier producteur, il y a politique, il y a le Kouta, il y a des Foulou. Il y a des Foulou. Ce qui est le lobby qui est politique, il y a synonyme, il y a langage, il y a Congolais, il y a politique, il y a le Moutozo Kosa.
or politique ezali monde eza monde o bato bakenda koluka bolamu ya bato soko sepela ki na émission to zongi matondo mingi na noko ndombele botale oyo matondo to partager ki na bango mamakane c'est pour na kososolisa bandeko elongo na ngai noko na bino tambi koka to zongi matondo mingi na fumuku soke muzala pana na ngola koko ya suka mboka oyo mokolo na mokolo azo lembaka te ko yambaka banoko kosolola na banoko po biso banoko to ko solola na bana kasi pe na bana na biso to zongi matondo mingi na dipo na biso 9 lumière kimi ya tata mokeli fumuki mbangu balongo na bakoko etikala na bino tokutani na manako ezali koya analyse ya banoko ciao. Kufinda